pasi pe mawa makambo ya pasi pona tonton na biso tonton Jérémy Chabani mwana mama na ngai mwana ya dada comédien na biso ya tongo tonton Jérémy Chabani bandeko na nga eosala pasi penza ya makasi. La famille bokota awa eza makambo balobi awa eza ya somo balobi mutu akoyoka te makambo ya somo ekoti makambo penza ya somo o na benga nga moko makambo ya somo esi ekoti bandeko na nga tokota to invité pe batu mosusu. Est-ce que aussi osali déjà invitation na bandeko mosusu tokota bandeko na nga kandenge ezalaka tokota ekozala bien bo benga pe bandeko mosusu ba okota to landa biso nyonso ensemble. Biso toboyaka surtout ngai naboyaka penza ke non yango na bando landa mama Étoiline nga moko te nalingaka soki tokota biso nyonso tokota bandeko na nga mokili mabe mokili penza mawate mokili penza moto bandeko na nga na Congo na biso tolukana na biso ka makambo Congo na biso ezalaka pasi na ebite Congo na biso ezala kaka mwa eloko boy salami il faut batu mosusu pe soki pe mutu wana mikotisi azo mikotisa mabe soki pe mutu wana mikotisi te azo mikotisa te soki pe mutu asali soki nini bandeko nanga eyaka nango ka mabe. Communauté na biso eza communauté moko na oyeba te la famille to apreciaka mutu te. Communauté na biso eza communauté moko ata soki mutu osala malamu tokoya ko apprécier yete. Soki mutu asali mabe tokoya tosasi ye. Soki peut-être mutu tomoni na mwaka ndenge ezalaka mwa makambo moko boya mabe kaka moko bandeko nanga olie toya tozongisa mutu na nzela tokoya kozongisa yete mais tokolinga penza toya kosasa ye toya kosabola ye toya kosambwisa ye na ba réseaux sociaux na ebite comportement na biso wana euta wapi la famille toloba nani comportement penza na biso euta wapi nani mutu penza abanda na ba comportement ya boyi nani penza mutu abanda na ba comportement penza ya bongo la famille. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino tonton Jérémy Chabani. Tonton Jérémy Chabani moko ya ba comédien na biso ya tongo, moko ya ba comédien oyo asekisaka biso, oyo surtout asepelisaka biso. Comédien na biso ya mangala pas possible. Nene zoleka na vie ya tonton Jérémy Chabani makambu nini esali que non Étoiline Inès TV lelo aya kobeta ma solo. La famille avant to kota na mozindo ya makambu na biso ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o ba koti sika na batu oyo ba kota déjà na chaîne na biso mais ba s'abonner te yango na ko sensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse pas possible chaîne moko ya ba information somo. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka Étoiline Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka biso zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu talela PR. Ce que monique non ezanango tongo na pete nyonso na osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo.
Soki Monique non ezanango midi en Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na makambo ya kitoko, Gavker aye penza na masolo ya bien, Gavker aye penza na lobiko po na peuple congolais. Bande konanga, yo belaka mutu pasi, mino salaka yo pasi, mukongo pasi, la famille, na Gavker, ba solution ya kilikili, ba solution ya kafu, ba solution penza ya tokos na système kaka ya kitoko mingi Kasim. Voilà. Toko tana makambo na biso. Lelo na memeli bino tonton Jérémy Chabani. Tonton Jérémy Chabani moko ya ba comédien na biso, oya sepelisaka biso. Mutu na biso ya Mangala. Ye azalaka toujours Mangala matakita ezalaka Mangala na Mangala. Ye penza ezande Mangala makambo susu te me Mangala tikela ye. Azabongo wana penza tonton Jérémy Chabani. Bande konanga nini sali kenon lelo to ya kobeta masolo. Ebele ya batu to yebi deja situation oyo biso ba Congolais toza nango. Ebele ya batu to yebi toza penza na matanga. Yango bomona ta ba place nyonso, quel que soit ba Facebook, quel que soit ba page nini, ata soki mwa likambo moko boyebimi batu nyonso baza kaka botika nanu makambo wana toza nanu na matanga. Donc matanga eke zongi toza na matanga bandeko na ngai. Eko sala keno tonton Jérémy na biso kandenge zalaka. Eki ko sala bandeko na ngai keno kandenge toza na matanga. Tonton Jérémy Chabani a travaillé na batuna ye talaka bagag oyo banobi matakita. La famille. Tonton Jérémy a ye komema moi quelques personnes. Batu o basalaka na groupe na ye, batu oyo mingi bakotaka na bagag na ye, aye komema bango na matadi. Siko na matadi wana kandenge ezalaka bakendaki na bango na plage, mwa ko sakana, mwa ko passer ba moment na bango. Bino moko boyebi biso ba Congolais soki oke epai, place nyonso ke, surtout soki place wana eza kitoko. Surtout beauté ya place wana bandeko nanga biso nyonso tozalaka toujours na tendance nazwa mwa photo nakangisa mwa photo talaka photo a souvenir ba tonton Jérémy pe ba zui ba photo ba kangi bango ba photo allez et ko sala que non il y a quelques personnes na bango moko ba tonton Jérémy ba eko lancer yango bandeko nanga na ko lancer ka ba photo o tonton Jérémy autaki ko lancer bandeko nanga et ko sala somme penza pas possible. Je suis sûre et certaine que bato ebele tolandaki vidéo moko tonton Jérémy Chabani asalaki le jour oyo ndeko na biso comédien na biso papa Jani Faye
akufaki. Esalaki keno akufi neti lelo lobi nango tomonaki ba tonton Jérémy na ba comédien mosusu basalaki vidéo na bango pona ko lakisa combien bazalaki touché, combien esalaki bango mabe, baye ko présenter pe ba condoléances na bango kandenge ezalaka. Ezalaki mwa bongo. Sikoyo bandeko nanga ba photo wana ya tonton Jérémy kandenge bakangaki yango, kandenge ba vidéo ebimaki nango sur les réseaux sociaux bandeko nanga eye komema ba problème de ba problème. Bato ebele baye koloba ke non ndenge eza boye Jérémy aza mwana mabe, bango baza na matanga, comédien munene akufi, mais ye a préféré na ye abimisa. Quelques membres ya groupe na ye babima bakende matadi, bakende dunda. Aussi longtemps que ba comédien mosusu baza na matanga. Comédien na bango akufi kutu ebembe ekita déjà nango kin. Olie azala na matanga a participer na bandeko mosusu ye a préféré na ye akende na ye matadi. Yango bandeko nanga problème na memela kibino awa. Comme d'habitude, nalobaka toujours, chaîne abiso ezalaka chaîne moko bana nzambe, ezalaka chaîne moko oyo toyaka pona kopelisa moto te, mais plutôt toyaka pona kotia kimia parce que toza bana nzambe. Place nyonso mwana nzambe azalaka alukaka toujours kimia. Mwana nzambe alukaka kopelisa moto te mais alukaka na ye kimia. Yango na memela kibino makamboyo. La famille, tozala nanu honnête. Nazana posa to sala analyse. Sikoyo analyse nanga pe mutuna nanga na lingina tuna bino ezaka na cadre bien. Bo répondre nga kanenge zalaka bandeko nanga pas seulement ngai boko répondre mais boko répondre communauté congolaise nyonso mobimba. Alors motuna nanga ezaboye. Quand ndenge tomona tonton Jérémy amemaki moi quelques membres sur ba membre wana toyaki komona exaucé mutuna biso ya mangala pe azalaki kuna, toyaki komona tantine Liza azalaki pe kuna. Na bandeko mosusu bajwaka epa ya Jérémy Chabani. Alors la famille nalingi na tuna bino, selon bino quand ndenge toza na matanga ya papa na biso Diani Faye. Sikoyo eza permité ya bandeko mosusu basala ba voyage, eza permité ya bandeko mosusu bakendo zwa mupepe, eza permité ya bandeko na biso balekisa mwa moma moko ya bien pona vie na bango. Wana eza motuna. Soki baza permité, en tout cas kana ba commentaire bokoki ko salango. Soki pe baza permis la famille, kana ba commentaire. Kande na lobaka tango sala commentaire koya na commentaire ya mafinga wate. Ya penza na commentaire oyo ekosunga bandeko mosusu. Soki omoni keno yo na mutu na yo to na munoko na yo ezalaka mafinga, ezalaka toujours malamu mingi oleki na yo na ndenge moko ya bien. Mais tikela bandeko mosusu oyo bazalaka na besoin ya koya kosunga to ko soutenir communauté na biso surtout ekende liboso baya ko sala ba commentaire na bino. Ba commentaire na bango plutôt. La famille. Nga pe nazalaka toujours na moi mot à dire nanga, nazalaka na moi point de vue nanga, nazalaka na moi analyse nanga pe na salaka. Mais avant na kota na moi analyse nanga, na kolingana nu na ya kopesa ba matondo. Bandeko nanga toyebi que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Comme je l'ai toujours dit, nga penza na côté nanga na lingaka toujours nazala reconnaissante envers batu o nyonso basalelanga bolamu. Yango bandeko nanga na ekopesa ba matondo a liboso na pesi yango na ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Ye penza azalaka sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyatika kabiso te. Azalaka toujours na biso. Na pesi ba matondo na balandi nyonso ya Étoile Nines TV, ba o nyonso bazwaka tana bango pona kolandaka biso. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses o bolandaka biso. En tout cas na ekopesa bino ba matondo, na ekopesa ba matondo na batu o nyonso basalelaka biso ba partage. Talaka na chaîne na biso tolela na biso partage, matakita ezande partage. Alors batu o nyonso basalelaka biso ba partage. Lelo oyo na ekopesa bino ba merci mingi makasi na système kaka ya kitoko mingi makasi. Voilà.
Na ye kopesa bambote na ye moko Linda Bukulu ya balinda na pesi bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa bambote nanga kandenge zalaka na ye moko Madame Marie José Chala na pesi ye bambote na pesi pe bambote na ndeko na biso moko ya mwasi na kombo ya Madame Céline Kaba depuis Gabon talaka yo mwasi Nzambe bambote nanga na bino nyonso bolandaka ngai ata soki na mentionné kombo na yo te mais yebaka ke non na lela bino fort na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà tozonga siko na makambo na biso kandenge toza na matanga toyebi ke papa na biso comédien na biso ya kitoko comédien na biso oya bando sepelisa biso lelo aza lisusu te. La famille est-ce que eza permité ya bandeko mosusu ba comédien mosusu babimaka na ba famille na bango bakendaka pe ko passer moi ba moment ya bien baliaka balekisaka mwa mupepe moko boye bandeko nanga est-ce que eza permité wana eza ka motu na bandeko nanga kandenge ezalaka sikoyo bino pe bopesa ba point de vue na bino na ba commentaire ekosala malamu mingi selon ngai la famille bon kandenge toyebi c'est connu de tout le monde bandeko nanga mutu soki akufi eza eloko ebele ya batu babosanaka eza na batu mosusu bazalaka soki mutu akufi omona na musala atiki na makambo nyonso atiki sikoyo baretombe eyaka nde après bokundi après quelques mois 2 mois 3 mois oye ko se rendre compte que non na musala oza nango te place oyo bandozwa bambongo na yo ozozwa kalisusu te yango batu mosusu balobaka toujours non si je le savais wana déjà ezalaka nango trop tard si je le savais bandeko nanga nalobaka nanga chaque jour ezalaka phrase moko ezalaka nango déjà trop tard parce que c'est déjà fini osi ozwi déjà oyo bandolo koluka to osi obebisi na yo déjà makambo ezalaka mwa bongo yango bandeko nanga nalobaka toujours que mutu soki akufi to permettre mutu akende na ye kopema apemi mais soki bino boza na musala bo continuer kosala misala na bino ezalaka bongo toyebi ke présence physique ezalaka important mais oyo penze kontaka eza ndenge nini otiaka mutu wana kufa na motema na yo to bano tia ye na motema parce que eza na batu mosusu bakoya kolakisa lelo bolingo mais tango peut-être papa na biso Jani Faye azalaki en vie peut-être bando lakisa ye bolingo te ata kosolola bando solola te peut-être babanda kutu kotonga ye mosusu ezalaka bongo eloko tonton Jérémy asali la famille tonton Jérémy je suis sûr que belé ya batu basi ba comprendre ndenge ni nazo travailler pona tonton Jérémy alingi te ke no ba gag na ye ezalaka na kin tonton Jérémy aza na posa ya ba gag na ye ekende bisika mosusu kandenge tomonaki akotaki c'était Dubaï akotaki Dubaï kendo sala ba gag na ye kuna wana nyonso azoluka kaka évolution ya musala na ye kandenge tomona ye akendaki Matadi eza te ke no tonton Jérémy akendaki pona kodunda non tonton Jérémy kandenge akendaki bongo akendaki pona musala mais eza kaka bosilisi musala kandenge ezalaka bolobi mwa plage na biso mwa mai tokende nanu tokanisa mwa bafoto to sala mwa mabiloko kandenge ezalaka na ndenge ya bien donc eza mwa bongo eza te ke no tonton Jérémy asondoli matanga pour que akende Matadi non eza bongo te ata soki na kawana eza ke no ake na ye matanga te ake Matadi bandeko nanga vie oyo to vivra ke ezalaka kaka une fois vie ezalaka te ke no kandenge toyebi papa na biso Jani Faye akufi ke no akozonga na ete mais soki peut-être eza ba plan azalaki nango avant liwa ya papa Jani normalement il faut kaka exécuter ezalaka mwa bongo
eza te ke non il faut ka ovanda place ebembeza obanda olela wana nde bakoyeba ke non yo mpenza olelaka te. Bato mosusu surtout mibali la plupart ya mibali balelaka na motema ezalaka mwa bongo. Donc bo tenir penza que regarde que non tonton Jérémie asali mabe, tonton Jérémie boye te. Aza pe mutu aza na besoin ya kodunda, aza na besoin ya kosala bandeko nanga babisala salaka ndenge ezalaka, aza pe besoin na mwa mopepe. Musala na bango basalaka ezalaka musala makasi epi matanga ka ndenge boyebi eza te ke no kam ebembe komi lelo to ekoti lelo ka lelo bakokunda te. Ba jour eza bakokende kolala bakokende kokunda, donc ba processus eza nango ebele ya kosala. Alors tozala raté que non moi likambo moko boye parce que tomoni ba photo, parce que tomoni ba vidéo mbala moko tokomi ko traiter mutu wana soki ndenge nini te. Mosusu pe to comprenaka penza la famille ekozala malamu mingi na communauté na biso. Kaka Jérémie wana soki ezalaki ke non ma ebembe ye Jérémie aza wana présent. Baketi na ndako matanga Jérémie azo pasaka ba jour na ba jour kakuna ka biso ba congolais to koya lisusu. Bomoni Jérémie akomi kolala ka na matanga wana nyonso parce que eza ebembe uti poto boye biso ba congolais tozalaka toujours na biloba loba na biso. Yango na ye ko encourager tonton Jérémie. Je sais que déjà ba message oyo ekomi kosala yo déjà mabe. Ekomi kolelisa yo mosusu peut-être ekomi kosala yo mwa mabe, mais eloko kaka na koya ko encourager yo eza que eza vie oza na besoin pe musala na yo ekende liboso. Eza te ke non soki oke kovanda epai ya ba papa Jani Fai kuna deja nde makamnyo se kozala bien nde papa Jani na biso akozonga te. Mais oza pe besoin na musala na yo ekende pe liboso. Donc yo talela pe musala na yo kandenge zalaka, l'essentiel ata ndenge oza na yo na matadi tiaka na mutu ke non toza na matanga kandenge zalaka. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.